papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Satiro ila takalia yange katana na bituma bazuwa yo kundisanga ya 5 ans jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya Amange wa mokosa kilima goma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa akusana kwanza muna wa mamange wa Zuwa te poto leki bino na musala tokendaka bongo na Tisha Blessing Hand Mère Loboko na kati ya Londres balobi service traiteur ya kano ya propre ya qualité internationale ezepa ya Tisha Blessing Hand Mère Loboko yo mutolingo salisa feti no ya baptême anniversaire mariage au Saint-Valentin journée de la femme matanga olingi balambela obiloko ya propre ya qualité na prix ya bien benga Tisha Blessing Hand Mère Loboko akangi masolo na Londres abimaka kendaka pe partout yo pe mutozo bala nao na France na Belgique na Italie na Suisse na Allemagne ko hésiter te kaka na numéro ozomona benga Tisha Blessing Hand ayaka service traiteur oyo tozo respecta ngo makasi po musala nango biso sango deje kenda bo benga na prix ya bien obongisa feti na okozala jamais dessus Tisha Blessing Hand ndenge bozomona ka banzungu ya qualité onde konanga ato bengisi wapi akoya na biloko nini nyonso bobo sana te bande kwa Londres babi Mère Loboko alambaka pe banzungu o mwa bimpiatu o makaya bupondu bana Londres oza fatigo linko lamba te yaka kosomba biloko deja balamba epa na biso tabaya sur kwanga ya propre to lamba kanyonso e pesa zuwa te poto lekibino na musala Tisha Blessing Mère Loboko anzambe. Bonjour, bonsoir, Nabamure Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irana, Masiendo qui TV, oh, maman Abino et la cabino kakaba, histoire vraie, pour essa la bino bavre makasi, Nabanda Kunabino, partout Bozali, Nengen Alobaka, Nzambalola, Apambola Bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, Ndenge Bozelaka, Masolo et Irana, Masiendo qui essa la vraiment bien makasi, Yango to ebisa kabande konyon, Sobazolanda biso partout, ba oh, nanu ba sabona na sitiote, bo sabone, bo s'abonner au site ya maman abino ba o déjà bo s'abonna bo partageaka et ça la vraiment bien makasi la topesaka merci na bande ko nyonso bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi saleki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na maman 22 moi so amebla 22 ndaku na verchache moi saleki mibali na bandaku ezalaka yo Betty la patronne merci na yabe ya Zakari Tulomba moi si kitoko petai Mami la plus belle. C'est que bien makasi. Merci na Naomi Mwenge. Ya papa de Gaulle Mwenge na Katia Luton. Ya kosamba ezate topesi. Merci na Jolie Musungai de longue jambe. Merci na Fifi Tomo la japonaise maman na Erastine na Katia Bundestantine. Voisine tobo sanité ya Willy Moucheni le vrai code. Code mboka papa social ya Willy Moucheni. Tokenda kabongo na vie nga Yves Djoboke garçon de luxe na Katia Paris balobi garçon de luxe na Katia Paris c'est Yves Djoboke bamurena bamurez maman Irene ayaka boy nga na betaka masola solo na betaka aubergine te biso sela ka proverbe 19:20 pour sunga yo na suite ya vie bamurena bamurez partager liker s'abonner na Irene Masiendo ki benga biso sokoza liso na yo olingo pesa témoignage auto selo publicité o ba souhaiter joyeux anniversaire yo benga awana Irane Masiendo ki TV ba solo la kakaka merci na PDG Guy Bozam Tunga prêtre na kati Irlande nazo signaler bande konyonso bana Irlande na ba kwanyonso bozali nazo ebisa bino bolamuka boya mbangwe pa PDG Guy Bozam Tunga prêtre pozo kanga ba conteneur direction Angola balobi assurance ezali PDG Guy Bozam Tunga tant
conteneur ezokende ye pa kendaka vedi musala kitoko lingi potinda mbongo na ngola benga biso za numéro ya PDG Giboza Mtunga opesi mbongo na 10h na 10h05 na ngola bazwi mbongo ato tindi 1 million biso to pesaka. Voilà, merci pour la patience, fidélité, ambiance Irène Masiendo ki TV ekendaka boye bande konanga bolandaka mama Irène. Naebisaka bino temps eza vraiment mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Bana nzambe toke batan vraiment eza mauvais makasi. Lisolo nazobete bino eza lisolo moko ya pasi eza lisolo ya mawa. Lisolo nazobete eza na ndeko moko ya mwasi abenginga na France. Abi mama Irène beta lisolo. Nazali marraine. Na simba couple moko boye. Na simba ka couple moko boye. Couple yana bazalaka bien. Mama Irène diku bakoma ki na ba problème. Tomoni pasi musala kozala marraine eza musala ya pasi soki osimbi mwana foko bondela rapepo na bana oyo bo simbi ezalaka ba parrain ba marraine bazaka mabe me biso tokuta na couple moko mama Irène ya ba problème o biso to simbaka mais to lembaka bango te tozai kopesa bango kaka ba conseil mais ne soit pas kozonga uta musala akozonga ndaku buto ko tuna zapi na leki kuna na kena lobana o azoka te na peksa mobile ya matina peksa mwasi ba swani papa zozonga fatigué poni to simbaki bana nani na mariage disons na batana batem na mariage mama Irène to vandaka na couple wana makambo ezangaka te bapotana ki makasi suka suka bayaki na mango kabwana mama Irène to komena na 2022 couple wana ekabwana kinango tangu bakabwana mama Irène ko finga na moko pas possible mobala finga mwasi afinga bakaboni mais des autres ba rapport mama Irène et akosala ke ndenge couple za bazaida na bana mibale mwasi lingi suko pesa mobali bana te banda bakabwana mobala za ntwa komona bana te mwasi komplikaka bana babana pe na leta te babana kaka na église na famille bamurezi bolanda lisolo leta ebite ke bana na bazalaka bana ya mobali ba réalité ka ya poto ndenge zalaka mwasa lingi kopesa mobali bana te mobala komi kobenga biso mama papa nazomona bana te ba problème mama ba couple poto ndeka kekendaka mama Irène yakosala mwana mwasi moko abimaka na Congo mwana mwasi na banda ko finga mobali ya mwana to simbaka na libala okondima te mwana mwasi wana na 2022 mama Irène asambwisaki mwana mobali oyo kota fin atie na ba WhatsApp afinga mwana mobali makambo mabe afinga mwana mobali makambo bela afinga na famille mwana mobali mwana mwasi wana ya Kinshasa mobala azobenga so mama bazofinga famille nanga mama bazofinga nga nani azotinda oyo eza mwasi nanga mama bana ngo tokabwani mama Irène tokobenga mwasi alobi mama eza ngai te azokosa batia biso na mobulu mobala lukisa mwana mwasi ande kofinga lutia ekomona mwana mwasi yango na Congo endenga sale pe ba mwana mwasi ngo biso pe na bino toyebi na biso te mama Irène et akosala ke tant tokomi na 2023 awa mama Irène makambo ebandi tofandi muko mususu kaka boye mobala bengi biso kaka na mois de décembre na 2023 poto kota 2024 awa mobala bengi biso mwana za posana ke kozwa bana alingi na mona bana te banda toka mwana mona ka bana nga te azobenga batu nyonso ya quartier na biso yebaki na sima nanga azoloba kenga na zandoki na za na misala mabe moya pesa nga bana ezate mobali nanga bibaza quand même bano to simbaki bakabwana kasi eza papa bano ata leta ebite kaza papa na bango loba pe na mwana oya mwasi apatika mwana mobala mona kata bana na baza makila na ye ata baza na ba problème balukata mutu moko na katikati ata yo mama na bango ba ya mariage ozwa kata bana mobala mona mama lo na ebisi mama papa kokotanga na buzobo te esi na lembi bana o na kosola kaka na mwasi na ye so ya kopesa mobali bana pe soko opesa te essentiel kanga na solo la papa na nini kokota buzobo te wana marraine mama asimbaki bana libala mutabenga pesa mama Irène solo baza na France abi mama Irène ya kosala ke na bengi mwana mwasi ngabiyaya banda bokabwena mobali problème ikana problème bafinga mobali na ba réseaux sociaux ba fille kini ba fion bazoyi bana pété yo pe na mobali po mama na kopese bana te azandoki mama obota kine bana bovanda kinda kumoko siku akomi sundoki ndenge o mama ndenga azana aboma mutu na Kinshasa mobali aboma mutu na Kinshasa na ndenge ni o mama ndenge za wana bwakela mwana mwasi moko maladi ya mbasu ya sexe
bato bakainti ekute soki pe cancer soki nini vraiment mwana mwasi wana basouffri batambusi mwana bao Kinshasa bakolukile traitement maladi emonani te mbongo esili bango bake na baeglise bakoma na baeglise balobi moto asala ebongo eza mobali na nga. Mama yo yebi yango ndenge ndimo mwana mwasi wana mama aza mwana mwasi banda kofinga ye na réseaux sociaux bozako bakenga na tindi ye nga na tindaka ete vraiment mwasi bagende kotalisa makambo babi moto abwakeli mwana bao maladi eza mobali na nga. Mama siko yo na mwana mwasi yango boyebani te yo yebi ndenge nike babwakeli mbombo leki na nga moto apesi nga information nyonso ebi ke mwana mwasi wana auti kokufa na Kinshasa auti kokufa na Kinshasa mobali no mutaboma yo yebi mwana mwasi ngo na yebi ete ibongo mamonde leki na nga moto azobetela ngango. Mama nga makambo na bino eza molili eloko na bengi pona ebisoka yake luka molakisa ke bana na ye baza makilane pona koboma moto. Mama irani na zongi na bete papa liso na otiko kwa kuna ki mobala boma mutu na Kinshasa. Papa pe lokwa mobali abengi mwana mobala bi mama no akenda ke pa mwasi nayo asola na popo makamba bana mais tellement mwasi na kelo bakuna yo boma mutu bwakela so maladi soki ndenge nini. Mama irani to banga nzambe mwana mobala yebisi papa bi papa aopanzanga sango kinga na ando kite omeba seri na benge bino mwa mwasi mwazo finga nga na Kinshasa. Mama papa nga na lukisa mwana mwasi wana nazwa mwana mwasi wana na luka bapeti na nga balukisa ye nazwa na bafoto na ye na tinda nganga asala musala na ye babwakele mbasu po ndenge Emilia kanga na réseaux sociaux abi kwa abi oui papa mwasi bwakele mbasu mwana petit tangi para otokufa na Kinshasa mbasu babwakele ki ya sexe akokai ko vivre ate akufi. Tina niveau na bi oui papa et puis azana ba prome belé petite wana il paraît moi na Kinshasa musala salaka soko futi $50 au futi $40 $100 a fingi la rabata poto bambanda na bango soko zana ba problème na poto au futi mbongo ya ko finga ko sala ba voice ko bombelo nya ko finga kande bande ko tambola bongo petit na muka voix petite na yebi yango na yebi peso musala salaka yangwana musane ko fingi la bata poto batu to finga boya ko yoka disolo oyo boya ko yoka disolo mamfiyo auti kokufa na Kinshasa donc musala ya sala ka soko za na mbanda na yo oza kana poto mbali na zuli kangu na Kinshasa oza na rando na mutu na poto obengi fi wano futi mbongo ya ko sala ba voice yo tekeleka ka disque ako finga mutu wana bandi ko partager vraiment bandi ko plibia ngo tiba mutu wana ko yoka son ndenge ba finge musala ya zona Kinshasa salaka yangwana akwya kina pula mabepa ya mwana mobali oyo mamo asimba bango na libala bengi mama irani apesa conseil na ba mouré na ba moureuse ba papa na ba mama ya Jérusalem tant eza mauvais Jésus-Christ revient bientôt nazo beta sete mokilio eza na makambo ebele na nzela masolo bana nzambe tokoyoka mingi tokomona mingi. Mwana mwasi na Kinshasa musaza eko sala soko za na rando na mutu na bambanda na yo ba proma poto ba proma na Kinshasa partout soko kwe na nzela na ofuti mbongo ya osala ba voice ako fingelo mutu yo futi kaka mbongo mo mbalo ndenge ba finga ki ba sambwisa ba fingi na famille na bango a comprenaki ke muta tindi muta finge ezaki mwasi ne ba ote ko kabwana azwa ki voice wana tinde kon pi petit na mo petit bi na ebi petit to bien musala sala ka yangwana soko futi mbongo afinga ka batu sko nani azola ki mwasi mwana biso mwasi fi wana ko finga mbane eza petite sœur na zaka na Kinshasa ye mutaise petite sœur nazo sambwisa papa bana ngabe na ebi fi mo bazala awa baza ba fi ya komila lingwala bango soko pe bango ba finga ka sans pitié ba mourir na ba moureuse botala musala mutazwi na mokili ya kosala tango sko mwana mwasi wana kike mwana mwasi wana babwakela kambaso akufi a comprendre ke mobali na etomba ke kotambusa mwana mwasi wana malade ezali kobela babika finga ke mobali moko batangi komba papa ya bana ne ex na ye leki no azalaka na Kinshasa tango ayoki yango somo wana abengi ya na biya ya mwana finga ka beau frère awaza na mbasu ya sexe
batambuli bopita azokoka su te non so akomi ti lobi nzambe kaka mais ipare makambo oyo tobima semeki ne tosolaka fille moko avanda apa na bango leki ya fille wana fingaka bato asentaka mwana mwasi moko boye mwana mwasi avanda apa na bango yebisinga azokoka su koloba te maloba ekei soki akomi ti lobi nzambe kaka mais batangi mobali moko boye ye pa yebi te ke mobali wana ezali beau-frère na biso yo nene sinelo beau-frère aza muta banzela mabe fo keba nzoka bwakela mwana bato mbasu ale mwana mwasi osiko apoto o atindaki bafinga mobali ba mwa komi kopanza sango ke mobali aza ndoki aza muta misala mabe yanga ninga kopese bana te parce que aza na misala mabe tango balande babisala maba mwasi nde ba vérité ekobima donc mwana mobali apoto ndenge bafinga kai na réseaux sociaux ndenge basambwisaka baemiliaka ye pa fille wana ya tikaka likambo te yango wana azoyebisa bana na nzambe yo moto ozalaka na mpona ya kofingaka bato na bareseau sociaux yo moto omonaka oza mama monoko yo nde oyebi kofinga yaya fingaka na yo me yebaka nano osukisa moto motema te eza na bato mosusu osali ye mabe alobi nzambe akota likambo oyo eza na bato mosusu osali mabe alobi nakosala justice na nga moko tuse pe isi ba akosala elo makamba tuse pe isi ba awa pena nde siko kofuta bata bongo bazali lokola mwana mobali o bata mawate baza eza na mutu okofinga o emilie na façon nyonso maza makanisa osalo mabete eza na bato musu bazaka prêt à tout baza bongo bango soko toucher ye pa ko toucher yo lokola mwana mobali oyo lelo sange panze mo mbalo azando ki mama Irene biso osimbaka couple wana bazalaki na ba problème bon bale mwasi na bati ba ko kabwana motala niveau mwasi ni mafuta mbongo bafingele mobali tala siko mutake ko mba victime muto afingaki wana bakende koluka photo na ye yende photo ba mepa nganga babwakile sexe ya vagin bamourir na bamoureuse babwakile mbasu ya parti nyonso bolobisanga maloba mibale sexe ya vagin boyo kama mna lobia boyo kelo kwa ndenge bimeli babwakile mbasu bamourir na bamoureuse tala esika bakebwakila muninga mbasu esika ezake ozangi valeur na miso ya batu nyonso mudina sokolinga tala pota po ekomi ya maladi donc esambwe emema mwana mwasi wana na kunda yango marraine abenga mameka ni beta lisolo ezali bano biso dosimbaka na libala yango wana kebisa bana na nzambe tokeba na kokota makambo bato surtout kobebisa réputation ya mutu kofinga mutu nde tokoma komwa leo na réseaux sociaux mutu azofinga mutu sans pitié mutu bokutana te bomonana te bosolola te mais niveau bazofinga ye ondie batanga classe moko ondie balalaka mbetu mombe batikala kokutana te na vie mais tala niveau bazofinga bato yango nazoyebisa bandeko nanga tokeba kofinga mutu na réseaux sociaux ezalaka pasi mutu moko talo bakenga bafinga nga na yoka pasi te akosi ya so bafingi ofara na mutu boye ekoki kutu koleka mais ya réseaux sociaux tongo bafingi ozoye bate banani bazoyoka mafinga wana ba belle famille bazali ba pasteur bazali bato ba respectako bazali ba collègue bana na ona musala ba collègue mobile no ba camarade mobile no bazoka mafinga nyonso wana eza lokuta eza la solo so ba latishi yango ya mtu musa ko yoka tel na aspect physique mafingo peneza ya solo peut-être pe ba koselio réputation monte baby wana yozo finga bazokumisa yo ofinga bien oza munoko yebi ko finga mais muto ozo finga oyebe ta dame na etende konanga yango na lobanga bato bafinga ba musicien bakipaka etende konanga soki si bakipa na ndenga système nanya yebi okomona vino maladi na nzoto ba problème na famille eloko nyonso balukaka na vie bazoka na pete yozo yango na kilo ba musicien bafinga ne ba musicien ye bakipaka ete ya soki si bakipa na ndenga système mukileza compliqué tant eza mauvais Jésus-Christ revient bientôt yango na pesa nzambe merci ngama so na nga na betaka na tanga na nkomba batute ata na tangi mboka ndeti marraine abenginga tosoline a se présenter mama kingandi naza na France apesi sone mobimba mais ndenge na beti boy na tangi kombo te bela ba marraine basimba ba na France mais na eko pesela ngo conseil na suka ke bato bozo finga nanu bato bozala mayele okofinga mutu mususu ayebi ne nzambe te atika kate nzamba bundela ye abundaka ye moko ya atala sor na yo mutu mbakota na sama bele pona likambo moko bafinga mutu quelque part yo bana salika voice bato bakoyeba nga
travail te tango mutazo ka voix oh vous on dit na yebi on dit voix maman Irene oui eza voix na ye ko musala maman Irene pena sala ka yango yo musala ne ko finga batu voix ngo pa eza ye yaya omonde mokili ezalaka mokili eza mokie tobanga nzambe Jésus-Christ revient. Ma reine na France apesi so mama Irene betango pona ko pesa bandeko ba finga batu conseil. Ya yo vaino ko bandi ko finga mutu de A Z on dirait yebiye on dirait bokutana okobeta maswala lokuta ya batu en plus na réseaux sociaux likambo yaraka ya lokuta na comprenara te ngwana batu bandi maravan iloko elekelanga lokuta batu bakwana ngona yebaka te ezalaka nini ata bakoselo makambo soko yeko ba vérité mutu akondima oyo kozala te oyo bayokaka liboso yango ekangamaka bango yango nalobaka na bato ebele mon droit de réponse ezalaka kilo te ya soki bafinga na réseaux sociaux ato ekosala droit de réponse okantite bato nyonso bayokaki mafinga wana baoyoka droit de réponse na yo peut-être bato mosusu bayokaki mafinga wana baozape chance ya kotala droit de réponse te etikala bango na mutu kaka bafingaka wana yango batikala na yango nzambe alimbisaka bato aboye nzambe penza alimbisaka eza juste kopesa conseil lisolo euti France nzambe apambola bamorena bamorise nyonso baandaka mama Irene Masiandoki kolo esumasia asala bino bolamu apambola mama Tazi Vita ya papa Trésor Chou na kati ya Bundesi balobi nzambe alola amona Jolie Florence koko ya Jolina na kati ya SN balobi mama na Karine nzambe amona Marianne Saki na kati ya France madame Saela balobi la grande dame Marianne Saki ma copine nzambe alola apambola bino partout bozali nzamba lola asala bino bolamu to komi na biso vraiment na suka ndeko nanga partager lisolo et si komoni intéressé au kata bwaka na TikTok kuna ezamboka bato bafingaka bazwa part na bango lisolo euti France histoire ezali vrai nga na betaka masolo berginte na tangaka nanga bakomba tu po na réputation mais na sungaka kaka na selaka proverbe 19-20 po sunga yo nanga na suite ya vie kokodia nzombo ya Simondo ya papa depuis Irlande nzamba lola apambola ya Simondo ya papa kokodia nzombo BBC de moi-même bibishe monzambi euno botika la bien nzamba lola akanisela bino partager s'abonner liker tinda liso na o tinda témoignage so bitanga kombo tokotanga kotanga te biso tokendaka bongo so bikotanga te tokotanga te biso ata bodio soko pesi permission te bimiso audio to bimisaka te awo ezalaka bongo so mama ira na bimisi audio ya mutu seke mutu anza d'accord bayoka audio na ye ngana fonctionnaka ndengwana yango na pesi merci na bandeko so bandaka biso nzamba lola apambola bino bo partager bo s'abonner bo liker masolo eza ya solo partager lisolo eko sunga ndeko wana fingaka batu eko sunga ndeko abebisa réputation batu eko sunga ndeko wana tamboka na lokuta na komba batu nyonso fingaka peut-être non sukisa mutu mo mutema te okutanaka na bato babanga nzambe bazongisaka mabe na mabe te mokutana na mutu abangaka nzambe te ya bangaka ne satana akozongisela o mabe likolo na ngo ya mabe babe komema liwa to banga nzambe kola pambola bino malédiction sans cause ezanile sans effet c'est faux malédiction sans cause ezalaka nile sans effet soko associé ngo na ba prière bana nzambe kola mona bino Béatrice Lokilo na kati ya Londres madame monsieur fils Lokilo couple tacos babi botika la bien Béatrice Lokilo bazui wapi babi mwasi nzambe mwasi assez respectera mwasi ya babi vraiment donc femme forte quoi Béatrice Lokilo na kati ya Londres bisous bye. Iden marché Lidl na kati ya Kinshasa ba diaspora benga na numero wana ezoleka okozwa Iden marché ofuti mbongo awa bake ko livrer biloko na ba famille na yo na Congo Kinshasa na commune nyonso partout bozali baza na transport Lidl na kati ya Kinshasa Iden marché na biloko ya kolia ya qualité bobenga bokozala jamais déçu balobi Iden. Bonjour madame. Bonjour. De la part de maman Ideni de Londres. Oui. Baptiste ina yotika biloko. Biloko. Toujours tikanga. Yeah. Maman Ideni na Londres. Toma sac ya makala, demi sac ya fufu, sac ya semoule. Ili loso ili na kapa tomate. Nyonso yanga.
Maman Ideni abaki asala surprise oyeba te. Ayebisaki ngai bakoya kotika biloko me na ndima ete ngai nayebekaki eza lokuta Ya solo. me namoni mpeleke eza réalité. Vraiment. Oza koma Eden marché. Eden marché. Eden marché boza fait vraiment. Boza fait. Nyonso boyotikela nga siko nde boyotikela nga boye